Lozana, le lopina so bajo pina na Fabulous boy. Pe makuté. Oh, Yemora mi besikaza. Yemora mi baratiaza na biso na ghetto to la na moral. Tozana liloba moto loba. Tonyonga biso nyonso ne Fabulous ami benga tout puissant. Non to mona image na été ya freestyle to ya battle na plateau. Yena rappeur ba rapper ne to mona vina biso ba magneto. Muso eza nzembo mte simba. Tanga go eza te. Abeti nzembo simbi na. Beti ga bo se muso abeti ne ga nzembo simbi. Non, bino vient de vous vendre bon la ghetto, na bino pina Fabulous. Ah, tolé la quête d'enfant. Fabulous a éloigné. La rue, c'est la guerre, c'est la puissance. Tu reconnais ce qui a fait la différence. Misemo na mato et yo kinyo sa pepele kuna na zali susute. Otieni nga bakal na komato tuna kitenga na amwa na elaka. La jalousie c'est pour les faibles. Motema mabe c'est pour les tchors. Voilà, bonjour, bonsoir à tous chers abonnés de Jeux Midor Télévision. C'est votre humble servante de la presse, Benita Poudi, travail de homme, la million de la presse congolaise. Vraiment, merci beaucoup. La vidéo que vous avez branché, vous avez belé. Vous avez vraiment belé. C'est quand vous avez des tout ça là, aucun de gauche, droite, de la pour bouger tes alarmes. Vraiment, merci à vous branché na Jeux Midor Télévision. Merci à l'équipe technique de Jeux Midor Télévision. Merci à mon boss, papa Dilindinga, papa à mon grand frère chéri, Trésor Mpoudier, merci à les amis de BM. Les amis de BM, vraiment, merci beaucoup à vous sur la femme brillante. Bébé Marina, bébé Miradi, bébé Maman. Merci à vous sur lelo tozobeta na lisolo qui est na invité na biso tozana lelo na plateau tolobela na musique tolobela na musique ya musique ndemte simbi mboka na biso donc ça musique vraiment mobulo wapi tobeta na lisolo musique na artiste na biso tozana na plateau aza bien placé yé moko ya ko se présenter to yé ba componer to ba mo ebele tina suka donc c'est que tu voyez ba ya yé nyaso. Bonjour artiste. Bonjour la madame de la presse congolaise. Vraiment, c'est un homme qui c'est un bonne santé. Santé Kimia, santé Pepele. Vraiment, merci beaucoup, c'est présenté. Abonnez à la vidéo, Landayo, on a vu que Mini Bayebio, Mini Bayebito s'est présenté, ça combo comme ça. Baïba, au bazo landa so kizana. Bah ouais, Scarface. Scarpanda, on a poussé. Donc artiste rappeur 243. Basé dans Kin, précisément dans Bumbu, vraiment dans Bumbu. Bana Bumbu, oui. Bana Bumbu, bah il m'a belé, à 0 quartier. Na moni pensionnaire Valme kuna donc moi la Bumbu, oui. Bana belé, bana gala, donc toujours Dakar, toujours dans ghetto, il faut tout bima, on te le belale, le musique vraiment. Ouais. Pourquoi Panda? Toki no wana na tuzano wana na Panda ni laxing. Panda esprit, panda la force. Donc, dans ce temps, il y a un film qui faut panda pour s'inspirer dans autre monde dans Mukili. Autre côté dans Mukili, il y a bien tout ça. Sur le temps, il y a un film panda, on a nous comprendre que nous appelons ça panda, on a maramba ça. Bah, il y a une panda. Donc, les esprits tellement. Dans le dessin animé, on a vu sur la carte de synthé. On a la dessin, on a la début. Na fin histoire na concentrer na ndenge tente wana bando sa makam aza léger boy mais soit bandi au travail soit bandi ko bunda mtate le mazata tika boy donc panda on na yiyo ndiko na musique au monde aventurier na musique se présenter au aventurier mais yenda zara leader ya on sauvera mboka na bango yiwana esprit wana yo ngape na joie. On a quatre nanga donc on va na kimia na soto bani au rappeur mingi ba kim oh mingi ba to ko ma place wana malema to ko ma place wana malema to iba no pe mo parcours na yo quoi to iba panda uteki wapa bimila wapi panda zaiki na quartier kaka to azaki sika mo boye pour lelo panda bina ba panda vous avez payé à parler, vous avez la musique, tout le monde est grand bossa, ma cambo. Puis comme elle attend, on peut se montrer un peu de Tomiko, ça n'a malgré la biche, c'était pas de ça, va botter maintenant. Bisso, tu es un sentiment. Non, il botte mino, non. Tu écoutes en haut, tu es tant, tu écoutes en haut, tu sais pas en haut, tu tiens en pratique. Puis tu comprendre que c'est facile, même sous
nayoka mpe mwa yebisanga na poto nyonso ya radon te na bamikili mosusu ya moto mosusu akoya pose na eloko bokomo bino mokomo okamo okokanisa ya botama nango famille na bango bamusicien biso mpe ezali bongo tozali na quartier groupe moko ezalaka wana ya bamaster bango baorape mais biso tozalaki apart na tondo oyo otala bango na barépétition otala nde bosala makambo donc yango wana nde mpeza oposa wana yo mpe okotana omona sikoyo bango kosala mpe koyo ntango bakomoyisa biso te toyokaka mpe bamiziki ya libanda to tokomi koyoka sikoyo baétranger lokola meme toyoki lokola maître Gims tomona congolais na biso makaka na France donc ntango tobandi koyoka ye nde toyo comprendre qu'il y a quelque chose à faire na makambo oyo malemi nakoti na groupe tobandi mpe kobimisa bason tobimisi ya liboso ya mibale ya misato ntongo ebimi groupe ezwi mwa décadence mokie bakoswana koyelaki chef tellement nga mpe nazali talaka apanda esprit aki chef de ye matala makili ezomata okaka fo oyo nde okonza et surtout wana bowelela yango to ezalaka to mosu mona boza mwa 4 5 mwa boyekomi te ngai fokanga kaka boye na bagroupe ezalaka soki déjà wa meilleur fo bapesa place na eza te soki wa meilleur babombako na sika moto moko te asepela nango biso tobandi deya kose sentir meilleur fo opesanga place na ngai mais tellement kindo moto abandi ye fo azalaka chef oye moto abandi yo rete akosede naoki otangi nkombo ya maître Gims maître Gims donc moto apesa opena mposa wana idole no maître Gims na banzemba maître Gims mpe mwa eloko moko mpo kosala biso nayebi te so otiki voi na ndako toye nango oye na voi bon toyoka mpe na otambo eloko ya maître Gims parce que moto apesa oposa ya miziki mposa koyemba ye wana bon lokola voi ezali beta biloko beta biso biloko toyoka nao mpe voi yango tobeta ndoko nao vongo avant nao tokende les Marie de l'Est, l'investisseur est en bécane, la cylindre italienne et le moteur vient de Berlin. Je serai tout clément, mais quand je me décale, ça va comment? Ça joue trop les voix. Quand j'arrive, t'es mal les convois. C'est nous qu'on voit dans le club, t'es mal les loujas. Je n'ai pas beaucoup de temps, je dois décaler à midi béton. C'est nous la province sur nos vies que tous les documents. À la base, je ne suis là que pour ma paiement. À la base, de moi. Tellement talaka photo le bela pe biso moko. J'ai déjà eu banana. Vraiment. Osali pene eloko oyo ya idole na o moto pena pesa au sentiment ya kokuta na monde oyo. Osali combien de temps depuis obandi musique? Déjà depuis 2007, en 2017, plutôt on a côté qui pena là. Donc depuis 2017, déjà au bandi 2017 na bandi. Aí ma carrière solo na 2020 janvier, na kati ma groupe, on s'attaquer sur na moko. Et ba son, ba clip déjà. Tout est les opinions clip déjà. Ba clip déjà comme dans 3 clips na moko. Pour biso tozana ntara ghetto, ba tala biso na musique. On a des talents, mais on va soutenir et puis tout le monde a clip on a déjà na marché bandi déjà ko beta to isa nan ba clip clip manque to deux clips déjà ça rage na YouTube un clip monte ça Montazua Montazua clip était fort et ça liba donc tolexa on a la chaîne mon quoi la chaîne en gros tiki là bon clip ba vraiment entendre ya nyo so ba vraiment to sala ka promo ba moko to tiki ba mo on to sama quelques images ya clip wana ya mutu ya Zua ba liyo tika Zua tale o moyemba donc yo Montazua tika Zua to boyi mama Zua wana oza mutu azua vraiment on attend nyonso oyo sali ba difficulté nini oyo parce que oponika musique musique oyo eza pasi boyi koyembezaka pasi na koso boyi na mamba koyemba to chika oponika musique pourquoi ponaka musique musique eza bamisusu binoyo na obe na début na lobaki bamisusu babotami nango atia okola oyemba parce que yo botami nango biso toyezwa esprit wana nde sur place sur terrain de te comprendre que chemin cause un peu bonheur là maintenant chemin aussi et puis tant au salon tu comprendre que vous à l'aise puis là au salon des choses à l'aise puis au marché na ndenge yo zo lingela déjà c'est bon
ils ont raté dans la musique. Ils ont fait ma ramsou tout ça, ramsou en problème. Mais musique, n'a comme ça, numéro 1 à vie dans la peau. Ils ont dit dans ça, on va se sentir à l'aise. Et ça, on m'a dit que le monde de la musique est un monde à passe. Si autant où il y a un monde de musique, il y a un outil au basa dia na bavanda déjà donc balenda déjà on a son hôtel ba Gaze Fabulous bazawana hôtel ba Mawete bazali hôtel ba Inos bi bazali ce que nous on côté sika no ba Fabulous bazali bazo beta dia makasi. Ba to banga avant on était déjà à la base to banga avant to bon pe ba kutara bato baleka bon. C'est normal que je peux te kunda avant du sous que bengani bon. Ouais, ça ba vient na ngantone kutu ba kunda maite. Ba kunda maite peut-être pour bazara. Bazana bana bon bazana. C'est ça qui va bimisa avant bana te. Peut-être notre quand se peut rumba moi ouais en son terre. Ça ça na ba fierté. Est-ce que tolo bagende uzana lelo pina so ba job na Fabulous boy. Après ma côté. Yemora mi besikaza. Yemora mi baratia na biso na ghetto to la na moral. To za le ba moto le ba. To nyonga biso nyo sonne Fabulous ami benga tout puissant. Donc, on a bien tout puissant, tout puissant. Ça la biso passe ma case. Non, on a ça tout puissant. Biso ça la biso passe. Non tout monde a image na été à freestyle to ya battle na plateau. Yena rappeur ba rappeler tout monde a vu biso ba Magneto. Général ba Mic Mac, ba Big Brown. Yena tout monde a te freestyle pena bo yena rappeur mususu ba Pandi tek rien. Ah mais on dit marais puis ça Pandi rapide tek. Te a Pandi tek tout mususu za nzembu mte simba. Tanga boizate abeti nzembo simbi na beti ga boise mutumso abeti nga nzembo simbi donc bino bande bovanda bon na ghetto na bino pina Fabulous to le la quête d'enfant Fabulous a elote a elote ingénieur Valmio ba prometer te a mi bien sikaza ye pena so ki o freestyle battle a boire tia été a ya pété le batinda bat te Fabulous ba boyo ba boyo donc a pena ba bioze logoti te a mi baka mi obangisinga makasi quand Fabulous a mis barana ami ba kete na non ebidia kete so bo tsheba na yeza na bino bozana okima so que ça ba rappeur na biso ba sala neti ba France ba rappeur français ba sala aza grand mais a quitté sika ba petit to ba na ghetto ba rappeur ghetto ayo kama ba sala so ba ba sala rango et là c'est bazonga banda ko habiter musique eza na ba sel donc ndimi Fabulous te oya yo moko pena otoyoki moti toyoki kaka ya nani toyoki ya muntu mususu mais ya yo moko no toyoki moti oya yo moko no toyoki toyoka mo pena ba bi ya Fabulous aze loko te donc nga pena na epte fona yoka nana vraiment le nom ata les grands mots pas makambo nini nga no mona vraiment toyoka pena rap donc non ya yo moko oya Fabulous déjà toyoka ngo oya yo moko pe bele pena ba yoka mo te non toyoka ngo na ta pour le bien déjà que tamboli na voix no otiki voix no na ndako tozana wa c'est la rue, c'est la guerre, c'est la puissance. Tu reconnais ce qui a fait la différence. Mise mona mato yo kinyo sa pepele kuna nazali susute. Otieni na bakal na komato tuna kitenga na mwana elaka. La jalousie c'est pour les faibles. Motema mabe c'est pour les chora. Nasali loka mabe olandi obeti banga tande ngotenga mi. Olukanga na molili c'est trop tard mais pas la font pile la jalousie. Faire parler la langue aux étrangers. Zabilo ke belé zali o ba. C'est la nouvelle génération, on taffe bien. Quand on a il est à l'aise, pas le temps qu'il fait, vous dites c'est de la merde. Quand on a radio, la tigaboui, nous les pépélés, rappeur à ghetto, Robetinga na yena bututo, Silani na Keina, Zongi na Tongo. On a envoyé belé, après ça m'a envoyé belé. Robetinga na yena butu, Zongi na Tongo. Bah ouais, biso zong ça, biso so bandi. Biso to ya plus que yo siko. Biso to bon. C'est ça te go bandi biso to bandi to zongi si match ke nil. Biso to ya troisième fois. On a surprise siko. Ils ont makambo. Ils ont makambo. Donc bien bo lia bien. So lia bien te awa o katana. Nous les exister les moi ba. Mo bien so tel peu bien mo ba blo mo ya ka buina ba moto mo bo pina kete. Mo ni kete bien via na kuna aze logota se logoti. Au boudé moi bateau comme attends moi puis moi poser nous l'autre bah ils ont talent tant on boudé mon tout faut ba yo zanani faut ba o yo sko zana on nzoto et belé ba bouda ti de lo bazali a bouda pe a bouda lekina ita pendant un ti de lo to vandi bo to yo kaeka ti de lo a bosser a obete simba bazali to ka ba innocent ba bouda ba te meti de lo alors ça succès
azana e o bude na mutu me faut un talent wana ezi wana o bude pena mutu sika ndeko na za mutana bite o leki no ndeko na ngai pour yo za talent andi me pena ko leki ndeko na non c'est ndeko mo pe ya Fabulous ben dibanga na yebi na kete Fabulous azana ete na présence na miso bino za Fabulous ye mo ka yemba sika za penso ka vande bwa yo ki ba rap e ndeo le ka kala série freestyle authentique ezali ceux qui y a na minute wana na do dimate no zape na plateau te c'est rane za ki show biso to vana ba palin tota ba DJs ba rapper wana o ezaya zo sala zo lo balo bon moi mtu moi ya beti afro na ya sali succès bino kanti rapper freestyle rapper ma connaît na ba génération na bino na ba génération bon pena ki te ye pena nganza bo beta ko kutengela ata mo 2 3 o pena ki te so vandi boyo mo po raisonner o pele lo so ba tshengana pena boye so to beta na so to beta na ba génération na bino ba rap on peut pour to zipetan to zo pena ba temps yo ka ya ba vrai te po ba mingi ba na ba soutien te ba vrai bazali ba auto mo na ba TV peut-être écoute ba télé matin de ba auto na ba to ba beta na TV mais c'est ça ba vrai ngai ba easy game lighty ba na travailler auto travailler na ba ngo ezaki soga pandi te car omi tout na wa amela ni ni o tika te instrumental ici ba Jordan Kuma donc c'est ça que autant là moi net o sko ke ba yebani déjà autant que te na génération na biso ba yebani o eza pena ke te so pe ufani na ndako bo tali pena na TV obi ate yo pena bosaka c'est total la zozo machine ouais impère ba bango bon magi ba mo bazo kota afro ba bungisa biso mais ça beti rap tozo yo ka to kiffer na ghetto même chose rap na batutu ba woma na ba fro ba ki ma rap kufa yonku tu za so kufa pona ni c'est que bino mo ngone bobo mo msala na bino ba to ka ba gas famille ndeko mo ka bisa ngalo bibo za seriété te bakosi zo rande ba lo ba fallait bo marumba mais en même temps quand ça ne peut pas rumba mais a changé casti ils a ba tout nous doit comprendre rap ya passe ba tout musu ba na rap aza rapper te abimika na somo parce que tant les alors Fabulous abimene kana son rap mais au moins yemo kazana mutaba fro yuli kamni na Fabulous azo so tsabino tu na fait cet exemple ya mutaza faux donc na basé belete o azé belé bana ghetto ya vrai ça type na ba le rap pour rapper au bon va sala te bon va binisa rabat rap bisu ba on mona le keto pene lo kata mo tu na wa uta pa bili ki tonne tonne mais tout ça ba vrai tout ça ghetto ba vrai bazala vrai ba non tant le non abina lo ka uti pa bili tellement vieux na peso mbote si ko zali fonder le père soda molongo ba bi ona pene ka ya Bill Clinton ya tout ça ba kata ramati mutel rapper beauté habité ce total à rap total à rap étranger nde ba c'est bazala c'est vous comprendre que tu au rappel so monika vous comprendre au rappel il y a biso so monio comprendre on est pas faire on va rappeler comment madame rappel libu nena ça sport okutane bona podium ba betel ko fa sans saler pas koya on a ya mono pe normal pena makambo ngana mono venu on yoka nzambe ka yebi ba bi ba rapper ma minene ba rapper bazala ba leka peut-être pour isimbela on trotte pour mboka ngo s'appelle mboka ndombolo la pour s'imposer photos à ini tellement biso to esprit ya batandombolo to ko tson na rap mona ba rappeur to yo kanateur biso fallait bon te biso fallait to vanda parce que lo nous ça la ke bino na bino boyo kanati parce que tant ba sala musala mo beaucoup za bino ensemble oui que te to photo sangana to sala boy ezaka bino na bino na avec na elo te na kuma zelo te elo nini sala vraiment bon pour zala na ba rando makasi bon si siko penga pe non na comprendre on penate elo quoi et là on venait ça bon non dans une réponse t mais tout le monde a les mêmes tout le monde a ce caché ils a pas bateau ndombolo ils a les mêmes cachés au monde tout ça rappeur on a succès genre à commun dans la tian ba venir biswana ba venir bisoka ba faire rigola azani mtaye moko avanda moi rappeur pas succès comme même mtaye moko OK rappeur bon côté pour rapper ça ba succès mon boy so ça là tant que aussi les comme pas si faut zone et comme pas chose que bimisa ki batote fula ki bato no pété on a un problème yo pe na zone c'est là
pour faire un babimisa en ban yo so bimisité ça na mon esprit wana rara mais to ça on va recherche to kundola mais ils ont un avantage oh ils qui okutana na ngo pays parce que babika ils ont que musala na ate lokisa musala pasi nakuta na rana ba maramba mabe moi ba avantage pe avantage ni okutana na ngo avantage ça pour le ranzemba mutazua oh tant ba tala ngo ba mona ndeza to travailler en étranger égyptien ah bon travailler en égyptien donc on a besoin meilleur souvenir nanga non on a comme si katema de comme na étranger na comme d'ailleurs travailler na étranger travailler na son et puis son ça qui tout comme tout toi c'est là on a ils aident au moins bien avantage les belé to kuta une pena bato to no mona na TV lelo kuta inae au l'accepter projet tellement ça bon andimi on peut remis en contact non on a une chance on a chance pour kuta na ba grand le quoi ba faire rigolo là ba juste des nuances ba hérité watanabe moi ba bato na likolo net ba yantone ba on a tellement bon on va bouger trop yo peut pourquoi mora bon faut pourquoi maintenant qu'on bouger moins trop parce qu'on soupe ça un peu courage quand même té à ça rane bien OK peut beaucoup tani na non on attend on a okuta na pena bon ouverture on a non yete mais au moins surtout kutani on a grand frère na biso va venir na biso s'opéra pe yo kana et ça pour ba star wana ba ça succès moi que mta yo comme a découvrir star pour yo gagner moi fali azana na mboka pe ba rapper bazala donc ils bon mais quand il y a biso ya rap to kutana déjà na yebi to kutana na DJs ba Bron ba Magneto ba Mic Mac ba tebele to kutana na ba mo et ça déjà bien vraiment ouais la difficulté nous okutana ngo na musique ouais musique ya kambon musique c'est l'oseille sambo la musique talara cameraman falia DJ falia ingénieur de son à travailler au filet pas à la famille à travailler pour les oyem et à travailler pour faut PC l'eau qu'il fallait sa famille aller sa bana difficulté c'est belé aux gens pour ça clip moins qualité t'as les gars bon mais ça OK quand moi clip moins tout ça là et les cas tu dis que lobby Simba voilà merci beaucoup artiste artiste avec la difficulté c'est belé ba difficulté belé na yebi ke na mboka na biso bato bazana bato balinga ko soutenir ba jeune Natal ka bomoni ani na azab na trop jeune aboya ki kosimba machete aboya ki sa nini mais ezapeka lokumu mboka na biso tonto ba oyemba bongo vandi boya oningisi monzoto na place que boke ndanga ba OK bo sali weni te bato ko soutenir faut soutenir ba jeune ya mboka na biso faut soutenir ba jeune ya mboka na biso ba difficulté exactement ebelé to yebi monde wa musique ndenge nini ezalaka vraiment to yebi donc avec le temps yebi ke bino yo mdozo landa biso partout na monde ozali numéro ezawana soko za pour ça qui était au contribuer au aider au sunga ba jeune ya mboka na biso bangonde baza ba fali ya lobby bangonde baza ba nani ya lobby bangonde baza ba weranson ya lobby donc faut que soutenir ba jeune na biso parce que tozo kende déjà molo hande na lobara déjà na suka ya mission na biso tozo chité déjà presque na suka le bango kozani message no ezanini na bao bazolanda biso bakonzo bazolanda biso oyo balingaka mingi ko soutenir art ya mboka na biso ouais message na wana liboso na ba biso na zo occasion ya likana na ba chaîne boye le quoi ya yo mopanzi sango yebani partout na office message na binyane ils en a ba jeune na biso ba rappeur ba malelo to za pression kota na ba label te to za ba talent et kufaka boye côté label mo ba ça le côté en plus on a ba label mususu ba mo senga ba fela label mo côté label anes ba komi PD aux grand star aux talent mais au ko suko ça te po kuno komi PD donc to za pression kota label te bunda yo moko de quand la mission ba star na biso ba yebani boye ya koluka sungi to ke liboso là c'est Scarface, Scarpanda partout, YouTube, sur Spotify, Instagram, sur Betka Scarpanda, au moninga, au comme on a mutanga lobby, mais ça la nini, Kende Spotify, Beta Scarpanda, yoka on a ça la. Mais ça n'est pas au no lobby. Il est koyo. Ngamu pina na ebite na tuna na loa ga yo mo po misa ngotika ga to loba.
uti olobelo mo ake bokomo okende ntango mosusu mwa bamisusu bakomina bango bapede banini nyonso wana mpona nini entretanke boza bajeune boza makasi oyebiki te na obeta boye na oluka mbongo nini oyo esalaka mingi ya bajeune bakoma bapede mpo soki okotilia na monde oyo déjà ya art esili donc mpona yo okotaki art yango mpona kokoma pede obi okota art mpona kosala mpena mosala oyo yango nalobaki eza badifficulté parce que omona difficulté wana artiste akoma otala batandombolo nga batandombolo na air mo vraiment nakenda na envie ya bango te nasaki miziki kaka batandombolo bapesaka biso image moko ndenge baa bapatron bariche ekuta okeyepa na ye boye aza nde mpe neloko te parce que biso omona bajeune toyera sika toyoreve okoma lokwa bango oke kotana label surtout eloko ebonga bajeune na biso eza balabel bavie na biso basalisi balabel bamitema mabe makasi baboma biso makasi mais bamisuku mpe baosepela na bango na label yango kite so nakini na label kuna malembe omona mpe ka boye pa na label oyo eza na kino efaire voyage moto akebeta na france aza te eza te boma eyaki eza ya france ezwi gaz maroe te mais oyo eza ya kino eplantaka ezwi moto ekebeti ata na goma beti epena concert monene na goma eza te siko eloko nini oyo boolandaka kasi na balabel wana parce que soki otali na balabel trop mpe baza wana na balabel so ezaki ezoproduire eloko te ezosala eloko moko te pourquoi bozalaka bozokangamaka na label nayebi te bango wana nayebi te pour déjà balabel wana so yo moso oke omonaka bayebisa opesa eloko ozwa eloko donc na balabel wana nde esika ezokomisa esika bapede bazobima ebele yango wana baasire yo bavandisi yo batalisi yo baosalela yo yo mpe na boule kake tellement toa pauvre banini oyo ta famille omoni mwa contrat mwa mokie olengi mwa contrat ok na nzela contrat wana mpe okosila no yango wana osali mpe so eloko te yo ozala okanisi okota studio bakokotisa studio basaleli yo 2-3 clip yo bole esuki kaka wana ok label eza ebele label biso toyebi balabel oyo eza na bamboka baétranger esalelaka bato juste conseil kaka na ngai napesa baya yango wana travailler là ça talent na so esimbi te otiki so esimbi te otiki toza na bavie mosusu fo osala luka mbongo na ndenge na bien tia na miziki na yo ekei liboso okende label donc surtout so label oke déjà omoni ochelu longwa so oza talent olenga bango point so oza talent oumela na label esele eloko te point donc naza victime ya bamaster oyo bakomi basali biloko wana donc oyebi mpe oyo ezaki etel bango mpe bakoma na bango mpe tozalaki na bango na base tozalaki na bango tondo rappe na bango bakotisaki kokende bango bakosepela nde baza koaffiche bango sur internet akomi rapper moko mpe bazobooste trop mpona ya moniesi ekoki nano wana naleki deya bato tozalaka bango na ghetto nga deya nayebani mona après un temps ayebani mpe ayebani ate esika moto kuna déjà nzambe deya alongoli na liste abana na ye ok faux donc ezaki to comprendre bien bajeune oyo bajeune talent nde bazokendaka mingi ayaki label moko boye esongolo pakala apo balabel eza ebele donc apartir ya kuna nde esika oyo bazokomelaka kuna eza oka loge apesi loge fayaki eyedaka bango ata ekomisaka bango ata na mwa mbongo omonaka photo sur internet kaka ye azolingaka photo sur internet mpo babooste ok rap ya yango te babeitako baconcert basalelako baclip batie promotion esalami na trace mais bino mo mpe bolingaka label yango est ce que bango bavandaka balider wana bavandaka kibanda kobenga babengi yo bonde oza boye babengi yo yaka kota na label na ngai eza bino mo nde bato bokendaka kuna seke boyebeli oni ya malongi eza kuna obolanga tokendaka label mpo artiste il faut label artiste composition artiste il faut label il faut label mais okei de moment là premier jour vous signé contrat tout beau solo là chez lui déjà moi on a marambo ni ba no clarté vous avez ba parabole autant peu ba projet ba dans kuna so okei ba lo ba de mingi ba talo ba sala yo prendre au ba sala yo so ki ko banya ngo ba biso sikoyo ba tetio biso to tipo biso bana bumbu c'est le mba ba vrai teti ngande fona lia yo ko lia ngate donc kitetiana bina on a mona rati pa ingénieur famille yeye donc mona ni pena ke bana bumbu
surtout avant la commune c'était vrai kama moi appelle ya boy mais comment les kama du boum comme nene ya ce qu'on rappelle trop de palais trop de bains pour les chéris mon boy nzambe na ngai conseil ka makambo eza minene ba mise biso na batazuwa bata rappeur ali munene banani pardon mabeza babilo mutazuwa tikazuwa yo bongo nanga donc déjà moi déjà 5 kuna janeur déjà sali biso 5 babingongeza ngonga tozokimaka na sima ya likonga le bonheur is moi quelques salutations mais fait que ça la personne moi le moto qui ka moto zuwat et le mzuto qui ngote ba dilo keze be yona bi moto atalinga découvrir nga aya Spotify voilà alinga découvrir après si nous déjà plus ni nous beaucoup découvrir Beta Scarpanda partout Spotify YouTube Instagram mon Scarpanda ou numéro de téléphone pour ça pour vivre ba freestyle en live numéro 089 36 76 804. En plus 243 89 36 76 804. On nous a freestyle en live. Aussi, on a tindé le nez dans la part. On fait le pèse à nous le roté. L'action qu'a talent. Pour ça, il est belé. Moi, pour y bosser un freestyle, ce pèse est bon. Qui est là, tout le monde. Voilà moi quelques salutations mot de la fin na yo lo banini ba olanda biso ba abonné tout bolanda biso partout na monde ba balinga ko soutenir ba jeune na yebi bazebele na boindo tanga ba biso pe mo tanga ba kombo na bango mingi ezate mais bazebele o balanda biso bazaka na souci ko soutenir ba jeune ya mboka na biso ouais ba balinga soutenir ba jeune ya mboka na biso donc biso ye toye voyez c'est la nouvelle génération ba na mama sika pour mourir to mama sous. Bon, on se va le battre, rappel le bar. Déjà, au moins, on a patron à l'èche. Mais on a un abus de le bar. Il y a un rapport déjà en politique. Il y a une génération, il y a un pour peut-être un mot qui changer. Bissoyer, Oscar Panda. Merci d'avoir tourné sur la bataille de Bissot, pour nous soutenir en Aïba. Moi, ça va Herbitota, Adeps Amba, Isgang Olaiti, Blasmel, Mobutu, Moutunangaï. Donc, te belé bazana na simatala na rotanga bino c'était ma B0 empire mobimba Oscar na bino ye tozo ke malé boye binga bunda da yanga moko de nyo se zakani merci na yo no vraiment merci beaucoup Star Bobby to soutenir ba jeune mboka na biso bangonde lobby fierté ya mboka na biso. Donc mambongo zambongo tena sanya tena soutenir et ça la vraiment bien et ça la bien ma casse. Donc merci beaucoup na bino nyonso na ebiki bozaka toujours rebelle bozaka branché donc merci na équipe technique mobimba ya WAM ya Jomidor télévision donc mais vous êtes tellement rebelle vous Olanda mon grand frère façon pour dire bébé Marina Miraidi, la mon ingénieur est David Temra, baby, ingénieur moi est Mbichi. Donc vous êtes tellement ébélé vraiment. Valmy Luyeye, merci ma caméra, merci beaucoup. Na moni Glody Mesa, baby, m'tounde ça là. On a je m'adore, batami tounde bazali. Merci à notre boss papa de Yonzinga, merci na baboni tout beau s'abonner massivement, Merci tout écouter la prochaine.